de John a un problème, il y a trouble bipolaire. Ok. Trouble bipolaire, donc tout le monde est là, le bamalam, le bipal, le bimabé. Tout le monde, maman de John, il faut soigner le numéro. Elle est qui dans mon solo, dans la politique, je suis transformée. Nous sommes sous moi, si à qualité. Bolimbi sanga, prison. Après prison, dans les zones de prison, ils sont ensemble. Si on a un film, on a tout souffert en tombeau. À Kanisi, yeah, Mani de John. Pour y avoir bébé, il y a une limite. Or, tant les cas qui n'ont pas solo la politique, Alélie n'a pas maman Denise qui est la première dame. Quand on a une photo, on a une la première dame. Il y a un peu de la TV. Non, c'est distingué. Au moins, maman a une la manie de Dieu. On a poussé Pémé. Maman, on a lobby pour Robin Sama Libanda. Voilà. Il peut que la première dame. Si on a mango, babotola mouton yoso babala vierge, abotola ina ndako prêtre, banako kende ko senga mbongo. Ayembela mobali nenzembo, azwa ina ndako ya batu, une femme qui était avec son homme pour yembela mobali nenzembo, ozuye mwasi na ye. Mwasi yoso benga vierge ye wana. So meki na otanda ina otande makasi. Loko abili mo sa makasi na basoda, biso beto koma makasi na basoda. Et toi en état de droit. Yo, omoni vidéo na yo et comme ma biso na parquet nyonso yo lingi loko batini yo okomona makamna sala e Mani de John, quand elle est passée dans mon solo, elle a été appréciée par tout le monde. Après tout nyonso que né na za ma changer facette na ye quand vous avez fait na ye comme des gens non tout non moi aussi non on est que s'effacer alors azalaka na ye pour tout le monde s'effacer c'est trop grand parce que à mon on a raté. Bon frère n'a koufi bon Luki a mis sur le Luka. Nana Ketchup elle fut déjà une star avant même à vivre en Afali pour pas. Ah bah genre bah mon on a pas quartier la maman elle se faire voir dans le sens que ma fille bah kenda ça. Mais bah avec les jeunes on a ça bah on est monté Nana Ketchup. Capable de te supporter toi-même. Tu es incapable d'avoir une vie stable. Tu es incapable d'assumer ton état spirituel. Tu fais des cauchemars, tu ne dors pas bien. Et tu attaques les gens que tu ne connais pas l'état d'esprit. Mani et John Yaza maman. Elles ont représenté ma maman qui sont warrior. Mais si comme elles ont fait Nana Ketchup, et pas de comment aïe à côté à Bango Banza. Parce que ça qui maman ou lobby qui a changé. On a connu une nouvelle créature. Là ça sous maman, ceux qui prennent ce bac de l'éloge, elles ont excellé. C'est à cause de moi, pardonnez-moi. Tout le monde y a une photo là innocent. Il y a ta fille innocent na robe na rebo pas possible. Là la même ça va tout attendez. Attendons. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. A Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison Given. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congoli solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Cathy Fola, maman Popo, la maman de la nation. Na côté bino na betando ikina bino la machine portable na bino poto sola lisusu lelo. Et le ngona concert na ngai, moi si à Boigna, moi si à Maele. Merci de ndaka la ba obete o bino nyoso botuna ka tout moment. Lelo na yambeli bino ye lisusu na plateau na nga comme invité. Mais avant que Armel Womo o fongole la nga plateau ko tselanga la ba obete merci de ndaka. Je m'en vais là d'abord à saluer mon boss, le big manager, Papa Clovis c'est film, pas Motema, Maman Dori c'est film, pas Maman Mama. Et merci à toi mon cordon, Clégizé, c'est mon commotion de la presse, toute autorité vient de Dieu. On ne rate jamais. Amel au modèle à la caméra, Berli Vengamete à la réalisation et équipe Nyon sur qui aux télévision, Tolingi Binomingi. Merci à toute personne qui est tentée de s'abonner.
Nabi koza tenté, mais s'il te plaît, s'abonner nos car c'est la moindre des choses. Et ça, on est l'autre. Sur Congo, c'est une officielle télévision, tout ça, quand on a branche et belé, rubrique et belé. Mais aujourd'hui, rubrique quand on a l'angolo, et c'est à Kolobela, Tolobela, et le mot là, maman personnelle, d'accord. S'il te plaît, amène au mot de mon cœur. Faut qu'on ait un plateau. Bon, on a invité la bobette, la mignonne. Bonne santé. La santé qui toque au faut la ma popo, la seule et l'unique secrétaire. Vraiment. Il y a Congo et c'est officiel plus télévision toujours. Derrière la Mokonzi. Clégis toute autorité vient de Dieu. Vraiment. Nzambe babo ya raté. Boni santé, boni makamionso, ba musala, musala ezokende bien, rende nini. Kitoko pepele makasi. Vraiment. Bébé de la nation. Namoni mikolo ko sala kama makamno ya ba publicité na biango le posongo kitoko lisusu boye Elistor né Aza partenaire officiel. Il y a lancement, il y a émission dans Oezoya et vous avez déjà dans Baïtamoni en sort. Soirée Perside, vous êtes déjà la bienvenue. Merci beaucoup. Et l'histoire, on a le roi Algérie, tous autres disposés de gamme, il y a Babiloko et Belé. Entre autres, quand des bonbons, on a massage, on a des capons qui sont là-bas. Ok. Salon, on a un salon à Bruxelles. Et le roman, on a appelé Kalamingi, qui est dans il y a salon à Bisso, Oyo, Eza, Awa, na Kinshasa précisément, on a venu Oya, Kitambo, référence Visco, immeuble de Sakina. Kuna ozwa peeling yo obanduté c'est kata yo lak moero tozawana nga naza Algérie na bango ya omoni ba prendre soin nanga. OK. So remarquez bien que naza déjà ya okita grâce ya ba minceur na biso pa siro na biso ya coupe fin so na ochanga la monzale silio. Ato ndira papa mbolia lisute c'est que wanga benza fona zo makasi nanga pena ndenge pena na zongi bwe ba beni les silinga. Eza grâce ya Elistor. En tout cas, madame Nancy, bon retour déjà zongi Bruxelles lelo samedi. Oui, déjà que ma camionneuse tout est bien. Vraiment. En tout cas, félicitations à Elistor. Bilemwezo mona na biso mopeto komona yango tango kotika ka boli solo soto gangi la bobette. Yango olela sika oto ndenge nini nzoka nde secret izande kana na Elistor. Likuta mabe. Nous avons subi une tranche matinale na BS télévision chaque samedi à 10h. Tout le monde honorable Roméo Moudissi. Oh, il y a cela. Honorable Roméo Moudissi. Honorable Roméo Moudissi d'Asimbio. Honorable Roméo Moudissi, grâce à Gauthier Bilele de la Koutana. Ok. Roméo Moudissi. Il y a un assuré transport nanga. Ok. Il y a un carré tikayo. Rassure-moi, il y a bien. En cas de bien, merci beaucoup, honorable Roméo Moudissi pour la mission sur ça pour la personne dans la bobette. Et dit que soirée Perside. Pour ça, les sous vraiment gratitude. Honorable, merci beaucoup. Roméo Moudissi. Roméo Moudissi, merci beaucoup. Batebele bazaloko ayo ko sala bien vraiment. Non mais la bobette. Yango nayokaki audio oyo ce qui appelle live ezaki live obenga ki na kata live moko ya ki na direct na TikTok ozo défendre madame madame de loin Justine Mata, une petite sœur que j'aime beaucoup. Qui n'a biso ma tété. Nous nous défendre l'énergie na yo nyonso. En tout cas, par rapport à dire nyonso balobaki mais toi tu étais quand même positif. Quand il faut la Bobby vomit la fin d'une chose qui est son commencement. Oui. Tous en Mboka où il y a état de droit, Fachi Béton, le chef de l'État. OK. Alingi Congolais nyonso à se sentir à l'aise et à se sentir na ba droit na ye. Vraiment. Au moins na vie. Ceux qui battent ba inio nous avons suscité comme Pierre mort quelque part. Ouais. Et on tous à la bien abattu. Justine Mata Azandeko. Où a Tambolina grande sœur nanga. Magaza qui na âge pas naé. Azara toujours bien envers biso. OK. Toye bien na balolenge mort boy. Et ndeko na yo ata zamabe olingo mona place muta finga été. Voilà.
Et surtout que c'est une femme légitime. C'est une femme légitime. Na mona maman Mpela a débordaki. Ma tata na bolingo batu bakota raté. Mais moi je vous informe que Justine Mata Mbali ba bien. Jusqu'à la preuve du contrat na non na jusqu'à la preuve du contrat ana mobile n'est bien. OK. Donc ba nungu nyonso ba bengani na libala. Oh asali bonduba na libala. Oh ezonga ki boeza nango ba spéculation. Vie de loin star à papa Mbata. OK. Vie de loin c'est une grande star. Aza personnalité publique. Aza mutu oyo soki a telemi azo sala ba comédie na ye a sexa même na chef de l'état. Voilà. Sikoyo tangu yo ozo telema o dénigrer mutu wana parce que mutu afima popo, mutu afingi papa na biso afingi en même temps automatiquement. Sikoyo maman Mpela yo leki na télévision na loba pe ba ngomso ba chronifuati parce que bato ba bebi c'est la biso musala na biso eza bato wana. Yo oza na posa ba buzz, wana posa ba live na yo et comment ba vie na yo, oza na posa ya bato ba benga yo ba sepelisa yo, to ebite so ba pesa maman Mpela combien paraît-il ba bizu ba futaka $30, selon Soina Katso Malobate, selon maman Mpela, c'était donc en fait maman Mpela selon ba défense na ye ndenge na uta bande koloba. Il y a juste kaka que défendre camarade naïe intime, camarade eux vie de loin. Tant à mon élo mobo et c'est pénalité et que ebimi déjà na toile peut-être Nazaki peut-être na monopole ya koloba. Justine Mata aza femme légitime. OK. Justine Mata aza likangoute. Même à combien le banabiso que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Voilà. Yo yebi solo te ya prophète yanani ndeko na biso oyo Jean-Baptiste bakataka mutu pona nini. Moi c'est mon konzo lobele na kati ya batu te yo boyebola mwana na akangiti kanda na mutema osali ekobo osali bo mwana feti papa tuniye to peso kadoni na bi yebisa papa mutuka ya Jean-Baptiste. Pe mutu ya Jean-Baptiste bakataki. Cela veut dire quoi? Atezalaki ya solo. Et ça ya solo tezé ya liputa. Mais non on baki atezalaki ya solo. C'était pas une bonne manière de venir accuser topé ko finga parce qu'il a fingé lisezé. Quand les sont pétés. Les lesbiennes. Mutaba soif. Mutaba soif. Vide nani vibratoire à dévierger. Tala ba propos ya bongo. OK, Mimsatina ba ex né à Cannes. Babylone oyo ils ont honoré même pas personnalité à vie de loin. Yo kanisi ya bongo balinga batika yo. Et s'il vous plaît, ma comédienne, parce que bino bozala lokwa bozala ma rage. Tant bon mon a ça l'analyse à boyer. Après vous allez venir là, vous critiquer, vous allez dire que le n'importe quoi. Moi je m'en fous. Mais parce que les analyses beaucoup intelligentes. Je m'en fous. Je m'en contrebalance parce que nakenananda kwa mutute nakenana porta mutute na lelelaye. OK. Et à part Romeo Mudisi o aza pena moko pena ba partenaire o pena Vandi. Na Elise Torni na Zégérie na bango. Na ba chaîne télévisée auto travail en partenariat. Et puis, on a chargé de marketing, on a BSC Télévision. Le problème, moi, c'est que pour avoir $10, il faut finir pour nous faire ça. On a lié à la poche à Moutoute. Justine Mata m'a rien payé. C'est juste l'amour d'une sœur. Yo les qui fingi moi si à Moutou. On se peut comparer même les autres. Moi, si on a un chiffon, ma mère peut la tolimbe ici. Je t'informe. Mais elle était. Ma mère peut être libérée qui est depuis le lobby. Oh, ok. Oui, Justine Mata, en tout cas, moi, si malamu. Ok. Peu importe où ma mère peut la loba qui surriait. Parce que qui est pénal Moukamate, à côté de la prison Makala, mais santé peut et bandé qu'on déranger. Donc, au moins, la prison, Moutou, tout à côté de la kaka. Ok. Et ben, on a un homme politique, babela kaka. Mais il y a placement. Oui, il va comme à côté de la kaka. Bah, tu n'as pas côté de la kaka, à quel centre ngana. Donc, on a un centre de rééducation. Ils ont ici, ma mère peut l'indemnité qu'on finit sur la télévision. L'indemnité. Parce que je suis en Justine Mata parce qu'il y a moi ça libala. L'été est bien libala na bango pambola même dans l'état. Oko Simba été ma libéra qui est depuis lobby le samedi depuis vendredi à 20h. Je vous informe déjà que ma mère peut la zaki libanda mais direction hôpital parce que Potanae et bandai ko déranger en bas sous et déjà malade.
obelaka na yo mama mpela nanga moi attention oye na télévision sikompelo masiko na okamwa to bato balobaki Justine Mata akanisi mama mpela santé dérangeaka ye yaya mama mpela ebete santé dérange mais pourquoi yo luka problème na TV tu sais que nous autres on a tout méfie-toi tous les a des lois y moko ya le kana TV ta oui il y a des lois makamona ya mate zaika so bengi aussi la na okala Justine kuna ngate na tinda ki ko finga mata te mama mpela sengi de ba pardon asengi mata pardon sur la vidéo non elle était directement hôpital Justine Mata en fait ce n'est pas une manipulatrice. So qui manipulatrice alinga qui a dit ça là non vidéo à état malade mais qui passe na motema bien andaka moi ta moi si abana nga et puis qui souma poni na kangisa qui mais bela abimaka kanga bi pardon pour pas ni comment pas na somba qui en ouais et puis surtout ça va sonner na bi mata yo po yo kisanga soni po nini yo yomba moka be même la sala ta vidéo te bato bolo baké c'est que ba intimider yango banyo bino na ba obek so banga nzambe même la senga pardon est-ce que na iphone a prouver bato mais yemo ko ndabi osaba vidéo na ndenge na aseme kinanga seme ka finga aka seme kini libala pe e kufate même la aka seme kinanga donc bino bato bokote ma c'est une femme félicité Justine Mata elle mérite parce que biso to yebi na modèle oyo mama mpela fingela Justine Mata na minutes oyo elle na sa no vidéo na ba fibre na ba faux esprit nenge mama na bimisa ki mama mpela bimisa ki Justine Mata na télévision Justine Mata ngaki afinga adoni mama mpela na sa no vidéo mais Mata almoni a se préoccuper na santé à mama mpela abinda kapota de ko s'infecter abima d'ailleurs même quand j'avais entendu qu'Abeli je n'étais plus à l'aise ndaka tona bandeko akatata mwasi ya bana na limbisi. Donc pour vous informer déjà que Justine Mata n'est pas la femme obno bo pesa ba kombo wana, peu importe ma benaye, elle n'est pas parfaite et ça entre na vie de moi. Boya ko soma na ba tout te poete ya pebiso. Tala ya wala tozo loba. C'est ça. Toko ta sikoyo na ba jour o lelo to mona ba Jael show, ba Manique de John. Bazo finga mwasi ya Ferregola mama Silia aigle jaune premièrement balobi ke bondumba na ba yebi yango raison na bango bazo lo bezani ni po bayoka kape bagolo ba finga kape nana ketchup lesbienne atambola lesbienne ndumba je m'en souviens encore aujourd'hui j'interpelle papa la monsieur Israël Mutombo. Bon, selon la politique, je t'aime autant. Parti au Bokatela, on a TikTok. Na plateau na yo yamba, na kiti yo yamba Manique de John, o yamba ba honorable, ba konzi, bato ba na mutu. O gérera pas mal à ba problème ya bato. Manique de John a un problème, il y a trouble bipolaire. Trouble bipolaire donc tout le monde le là ko ba malam lobi pa lobi mabe. To loba maman Manique de John il faut ba soigner bondimé ngate. Aleki na mosolo na politique je suis transformé. Naza sous moi si akalaté. Bolimbi sanga ba après prison après prison té. Dans les nos prisons ils ont ça moto. So moi dans finga na to souffert automboka na akangisi ye Manique de John. Pour yo ba bébé, yango ya lingati. Or tant aleka ki na bosolo na politique, aleli na kutena maman Denise Nyakero la première dame. Ngako watana kangika photo atana mudana lisapia pamba la première dame ya na koyo lo ba subibuzo ba na TV tangi non c'est distingué au moins maman na mitso mswata la Manique de John ana posa a pousser pemeni na ye mabi maman lobi po robinisanga libanda voilà ungi peke na première dame Manique de John quand elle est passée na bosolo elle a été appréciée par tout le monde approuvé mutu nyonso que né na zabo ba changer facette na ye tango yo finga na ye ko magide non tuna non moi aussi non ndenge ka se fasa ado azalaka na ye kutu tena bato se fasa c'est trop grave parce que amona na raté beau frère na kufi boluki ya miso luka nana ketchup elle fut déjà une star avant même à vivre na Fally Ipupa aba genre ba momi on a ba quartier na bango azako se faire voir dans le sens que ba fille ba kenda ça mais ba aigle jaune on a ba za ba ndenge monter na nana ketchup Nana Ketchup est sous matin sous grâce yana ni Fally Ipupa mais Nana Ketchup azala déjà star na ba marque na ba master na e to ko comparer na aigle jaune na mo sali bala ami sala na star te akena na ko so to mona de Nana Ketchup azo c'est la ba réponse qui est na TikTok mutu bo lobi di kampo na mobile na sali vidéo mais aigle jaune ko ni bo mona voilà
ozomona nga naloba na bino je suis au milieu du village bawarrior balandaka nga bagolo balandaka ngai mais soki namoni likambo oyo bato basali eya malamu te nalobaka eza malamu te Manique de John ye aza mama azorepresente bamama nyonso warrior bisiko bazofingana na ketchup epa bandeko aya koteya bango liloba nzambe parce que azalaki mama oyo alobi ke na changé nakomi nouvelle créature naza su mama oyo to soki prince babia lelo azoexcele te c'est à cause de moi pardonne-moi tomoni akangi photo na innocent ye moto afinga innocent na rebocom pas possible nga na noyebisa bato attendons tomona Manique de John tala bapropos ya mama wana nayebi ke Karine Mokonzi aoloba mabe aodeborde beta Karine mais oloba na Karine ke mpona fali na osimba mpona na obeta mwana yo lobi na ona ami lobi aza nganga ye oyebi nini ce sont atuna eza baparole moko ya menace oh lelo so Karine Mokonzi pas bien compliqué Manique de John vit pas compliqué d'une manière ou d'une autre parce que tu peux être à Kinshasa monde lelo mikolo makamba ba kidnapping partout dans le monde les arts même tina poto Karine Mokonzi cause la otambola na bébé na eboye pouf mutu mo bayo salelo mo agressé abike Manique de John esa kanda mwana nga mabe lelo mabe comme mwana nga c'est Manique de John ba kanga Manique parce que ndenga sana ana batu libana mboka kopera na bango balinga pe fali aki po pesa pe mot d'ordre pe bayoki ba exécuter ayo bandaza na comment déjà une personnalité publique sera lobby pe batu be balandara ye alors tu dois être une femme sage non la femme sage bâtit sa maison l'essentiel en renverse de ses propres mains son ayo lobi ba warrior dans le bas normal no lobi ba golo dans le bas normal ngana koti te ke oba ofinga na nini non mais total la sco bino ba visage yango neti mtoko Manique de John oza mama oza mémé oza mama te oza mémé parce que nga papa na kufi na âge à 55 ans donc oza mémé Manique de John sikola ki mémé oza yango mitya na place na oya ki mémé mémé ara mutema munene yo mémé ndeni olingoli ya koko na yo donc yo lingi o ekomela pe mwana muninga ce n'est pas bien et le qu'on a dit que son meki Karine obeta mwana faiblesse eza mwana wanzambe te so ezale bon mais prince babia vine bonga mais prince babia kena musika mais tellement mwana bato obunda na be fort na ye un garçon très mignon Manique de John abota mwana kitoko très mignon très beau très intelligent très poli oui en tout cas prince babia na yebi to ba changer à maman te mais Manique de John tu peux pas changer même pour ton enfant John a encore changé pour na mwana prince babi atali pepe na carrière à mwana na lobi na ndimi na chana na lia na ngata matembele mais pour na mwana nga aloba ke ba futa nga iken piana muta induzanga na erreur lelo sikota nguye moko ya suko banda wana nani ofuta Manique de John akangi suki te botala soki penda na makufaki yango na zabo pas vite Manique de John a un problème na zolo bana bino bandeko na ngai Papa Israël Mutombo, ce qu'il y a Manique de John au conseiller qui est bien, elle n'a pas salate. Je pense que son mutaleki dans un plateau au solo, c'est qu'il a doté vraiment une grande personnalité. Mais Manique de John en salana, n'a pas solo d'ayamba qui a un gaspillage dans le plateau. Ok. Kito côté ma casse en tout cas ma popo et ça passe mingi qui ça. Ils ont baby sa mœurs na biso. Total la bana na biso te lobi bozaba. Aujourd'hui on parle de kidnappeurs. So total la bana na baka derrière ba musicien. Voilà. Donc bana wana ba okola na bango kaka na dévergondage na vie moko boye kaka donc na yebite so inde nini pona nini biso ba parents toko ko éduquer bana te na auto yo sa na télévision bande ko na ko to ba Karine Mokonzi botia na se musique na biso ko exceller na bi ke polémique oui au ça la polémique tu prends côté musical mais botika simba batu ba côté privé. Papa Lianz aujourd'hui il est menacé par les warriors. Papa Lianz a défendu biso ba maman. Papa Lianz a son omoni ba live na ye azalaka muto biso ba maman. Mona likama. Ya le bazar papa momo ba maman, défenseur ba maman. En tout cas Papa Lianz on te soutient. Bande ko na ba na droite bino ba diaspora pour que nous combattre Papa Lianz a défendre biso. On est là pour lui, on te soutient Papa Lianza. So on a zwa ki faveur ya koleka. Na loba makambo Justine Mata, c'est comme ba ke no kanga mame pela. Ponga ba na pelisa moto wana. OK. Ponga ton na mati na siliki pe, ndeko na pa tali lobi c'est que pena ba ba sepela tenga bi ba benga nga de partout. Tu sais que moi il y a des gens ba dit que nga na mata to yebani ba benga ba futa nga pona finga Justine Mata. OK. Oh là-bas, on bête sur le barabia, fille-moi à Paris. Oh là-bas, on bête sur le barabia, na Monique. Après, on a dit Nicolas, on a eu vacances à Londres, Nicolas, on a eu vacances à Paris.
oh olobaka bien pourquoi pas au sol la peu makambo Justine matanga bi oh makambo Justine matana ignora ça nini ando expliquer ngai oh non solution kitoko moni na la solution na la tsa ba ngabia na la kada na kini na ça bien non moi 50 francs na simbara na rabia ba grippe na somo ande déranger biso ba grippe na biso ba kino to mesana bengi mata abi mwana mama nga ande na zabu ba kota ngai pona yo boy yo la lisa makambo ba te ba telebise lo ba milice abi na ba obet non comprendre te na tindeli atela bi ah bon finga ngo boli kamunda quand même ba tona bi na ngai te o ekomaki ti bakamaki mais lelo to bongisi na semeki na biso nga pe na bongisi pe na semeki na nga video limbisanga so pe na sidika ina live po pe ndeko na nga pe ba soso la ba bête ba na biso et la kisi ke otika ki jamais ko appuyer ma même pe la po donc ba kani ma même pe la otika lo ba ni oni a so ba bengi ka bo benga mata bo benga mata donc honorer moi sina yo vraiment et comme on a ma même pe la muta tembe ma même pe la esprit ba jo on a kamate c'est vraiment ma même pe la pena buki bébé c'est qui à comprendre que na sala qui peut mabe et ça fait que ayuma merci beaucoup là-bas Obet azongi ka na raison azongi na raison batu boko talaka biso tolinga ko sa ba analyse o eza naturel ba analyse o eza vrai pour comprendre vifia lisolo ezala nini vifia likambo eza nini là-bas Obet to komi na biso pe na suka pona baki na ozo ta mingi te qu'est-ce que tu peux dire na ba chroniqueuse ba influenceuse na boy ba chroniqueur na zaka pas biso basi to tonga mboka te mais par le bien éduquer une femme aussi c'est éduquer toute une nation mais quand wana pe lingala ngo pe le bien biso susu ke no mo sa tonga ka mboka te parce que le kola to zawana qu'est-ce que toi étant une maman aux une casquette ya bo maman aux une casquette ya chroniqueuse aux une casquette il y a influenceuse aussi peut casquette il y a artiste comme tu es au kolo balaba ndeko na biso il y a tendance nyonso wana nini pour to comme na biso na suka et puis mot de la fin on a kolo ba ezapa mukuse OK l'idée sous mon corps et police va m'a déçu nyonso na kata sac voilà comportement na yo wa nozana et bon ma génération et que comme aussi que le bisusu derrière un grand homme se cache une grande dame. Donc, si lingi lobby, banana yo, on vivre répercussion à makambo salate, bongisa yaya, mbonga na sukate. Voilà. Na mona mukoma boye, grâce temo, abina linga so za fille ba clash te. Na koma ko regretter clash na vie na nga. Akina ko sani dîner confidentiel, émission moko tala boye correct, désolé Katana, na master et tout, as un réalisateur na. Pour vous dire que clash au kamoko etonga na ngomboka te suka bandoloba na komi na posa bolongo na ba vidéo oyeba ni mela buzoba lobi okomi honorable to komo bimiselo ango ne to mona lelo ba sex tap ya bande comme susu e komo bima pour nini tango koti na clash bakoluka mutakala caché na omo quelque part parce que mutakala quelque part ezala kaka bakoluka mutakala quelque part na ba bimisi yango bana ba komo mona bolungu na pour éviter que ba makambo belé comme tina niveau que manique de Dieu na comme niveau ya ko boma mwana Karine Mukonzi pour ma oui manique de Dieu na bien boma mwana Karine pourtant ngalo ba ke no simba mwana no beta mwana au perdre mwana oyoka passe ortika l'orphelin ya ba orphelin de bas ba yoka siko yo oyoka siko passe au perdre mwana po yo ebi passe yo za l'orpheline te biso to tambola na balabala parce que ba boto so yipa kufa so inde nini et bomo ke toke déjà musika voilà et tomba maman tozana poto bomba bana maman pesa bomo maman za ange de la mort maman pesa la vie en tout cas bandeko na bino nyonso kota ba golwa ba warrior botia na se mais okana lo boti ke so papa lianza na biso kimia to lingaka ye papa lianza lobela o simbi papa lianza simbi biso ba maman en tout cas to lingite na ye mot de la fin na yo et puis ba dédicace no mimi na zomo na honorable Kati bola soki nazaka wana
na honorable na biso bandeko ngape na kodiembela kaka te ngape na koluka kaka te nayebi ke honorable pe tanga koyoka Romeo Mudisi aoyokela ngape mwa honorable na biso agombe Romeo Mudisi papa malamu en tout cas Romeo Mudisi mona mama kati fola mapopo basi o soutenir bango ye maman wa sala na lembisi ata azara toujours boye aluka na ba problème te et big dédicace à mon patron, Clovis Fimpa. C'est mon boss. Papa, papa, il a pas fait aux autres, boss. Être venu à TikTok. Ndaka. Songe la msalakuna. En tout cas, papa Clovis Fimpa, je te salue, monter ma maman Doris Fimpa, maman monter maman là, toujours na simaba nanae. Merci beaucoup à mon cordon Clégis Zéis, à qui vous avez n'importe où. Vraiment. Pas Clovis, même qu'elle soit ma carte. Pour appeler la cacophonie, tu éviter la matière. Ils ont ma carte, ma libre pas qui n'a peur. En tout cas, merci beaucoup à toi cordon. Quelle simplicité que vous avez n'importe où. Merci à toi, Awachiba, ça fait qu'on a à défendre na côté. En tout cas, merci beaucoup à vous et pourquoi pas à Elistor, on a égéré na bango et bandekonanga nyonso ya TikTok. Na pesibino mbote ba na TikTok, je vous aime autant. Bozar. Merci beaucoup d'abord, nous sommes à la fin de notre mais fille la femme légitime. Oh oui. So fingi Justine Mata au kota makala. Si koto bito kena ngobongo. Voilà. Yo beso ba fingi on internet ya azaka la relation. Kanisa. Merci. Mambo Simba. Les internautes des Congo et Sengo officiel télévision, je pense que vous avez été très émerveilleux na analyse na biso oyo to salier le long moment. Merci d'être là à la Bobette. Nous sommes à la fin de notre émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et merci beaucoup à mon boss et papa Clovis et Fimpa, le général manager, monté ma maman de Ous et Fimpa et à mon papa Guillet Fimpa. On a comprendre témoin à Wachibasu. Ce qui peut être qui vont se la te compte un peu comme merci beaucoup naïe. En tout cas, Awachiba, sous clin d'œil à toi. Et Berlin Ngabet à la réalisation, Armel Homo de la caméra, Clégis c'est mon compositeur de la presse. Mon contact, maman. Oui. Un peu certain numéro. Ah, ben oui, hein. On va y aller dans le bateau, besoin de se contacter pour nous soutenir la fondation de l'État États Mali, auto soutenir l'orphelin, l'homme de vieillard. Au Bénin, plus 243 999 50 58 41 plus 243 999 50 58 41 soit ok na page na nga ya TikTok beti la Baobette soit ok na Facebook merci ndaka la Baobette. Merci beaucoup, on est déjà à la fin et on se voit prochainement. Bye. Batu bayate obanda bango mabe invitation au la ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton n'a pas follow nango jardin de Dieu invitation à boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine à bossa liminoté à Tchelibinope promotion ngolé à Pamba maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!